Bonjour père, bonsoir bande konanga lisola Congo tokoloba bosolo et kosi kolabino. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lelo na eka kobeta masolo ya minyembwe na yoki batu balobi neti balobela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'envoyé de na lobi ifona ki mambango parce que kaka ba politicien wana ba votaka ba loi wana kala lelo bango nde balingi ko condamner Félix Antoine Tshisekedi kaka na émission tokoloba bosolo ekosikola bino affaire minyembwe nani aza en tête à minyembwe tokoloba ngo kaka na émission oyo eloko nini esali Félix avanda nano observer minyembwe tokoloba ngo kaka na émission oyo respect à constitution a violé yesu kakati pijo za na bomo itote alobi soko botiki ya pumbwe soko bomaye ezaka na maboko na bino. Félix Antoine Tshisekedi na stratégie na ye akiti na Goma asolola yango mais kaka na émission oyo tokobeta affaire minyembwe komi commune nane muta komi sango commune donc na makanisi na bino bokokanisa président Félix akokomisa minyembwe commune te epasaki na baloi botuna obe minako botuna fayulu bango mpe bazalaka na kati ya parlement bavotaka bango nde bavota basala minyembwe ezala commune makambo ya minyembwe wana oyo eza applicabilité makambo ya minyembwe banda depuis Joseph Kabila Kabange mais botuna parlementaire na biso oyo basalaki na obe minako elekaka ndenge nini baponaka ngo ndenge koma commune tokoloba bosolo ekosikola bino eloko esengeli toyeba ata mokolo moko te Rwanda kobotola biso minyembwe parce que minyembwe Kigali to Rwanda eza distance ya mosika mais boule na bango ezalaki nina boule ya Ruberwa azalaka na boule parti wana bandeko na bango baya bavanda ndenge awa tomonaka na États-Unis omona eta mosusu bamexique baza ebele mais eza mboka na bango te yango nde eloko esengeli totya na mitu ata barwandais bakovandana ekotikala jamais kokoma Rwanda parce que minyembwe wana bayi nango nde na bastratégie ya mabe yango nde omoni biso à partir ya baétats-unis totelemeli bango déjà mais problème eza simple problème ya minyembwe solution nango eza simple kaka ndenge bandaka na parlement ifo zonga na parlement baloba te minyembwe tolongoli yango commune bakolongola bourgmestre wana ya rwandais tokoloba bosolo ekosikola biso mais sengeli tomituna sikoyo majorité parlementaire oyo eza kokambama na rais bakosala motion to te mais style lelo naza komituna likolo ya matériel oyo eza awa na États-Unis c'est rien mais na richesse au Congo eza nango mutu nyonso akoza na matériel oyo likolo ya matériel oyo ekutaka combien ba 12 na ba 13 000 ba 20 na ba 30 mais yango nde bomi Congo wana eza Congo na biso nyonso tobundelaka yango tobangaka te parce que toyebi mboka na malamu minyembwe ekozonga lisusu kaka place bavotaki baloi wana nde kaka esengeli mpe place bakende koanile yango na moma wana masolo ebetami lelo ekobetamaka lisusu te oyo batia bourgmestre ya rwandais mais basi batia bandakala bino nde boyebaka te yango nomoni Ruberwa abetaki sita nsima ye aza ministre ya décentralisation abeti sita nsima ministre intérieur asutuka Ruberwa aza te
ba vrai opposant bato babundelaka Congo na kati ya parlement baconvoke ye akoya kosexplike ndenge nini akendaki kobeta eloko wana na Minyembwe. Kaka na lisolo ya Congo tokoloba bosolo ekosikola biso. Boyeba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bainstale ye na nkolo eloko esengeli boyeba ezali nini. Félix akotika Minyembwe ekoma commune ata mokolo moko te. Mais affaire ya Minyembwe eza nango affaire moko, donc nako minimiser yango te, mais tokokende nango malembe bato baza na kati wana ba comprendre Minyembwe c'est pour les Congolais. Un point, un trait, parce que eza nde idéologie. Okona pe Rwandais ovani na Congo, mais Congo eza ya yo te. Donc ndenge moko pe biso ba Congolais toza na kati ya États-Unis ata tosali citizen baboto la kango. Ndenge moko pe ba Rwandais fo bayeba bavanda na ba norme baza ko respecter ba loi bakotika kobotola bango nationalité ta mokolo moko te. Mais soko bake na désordre tokolongola bango na Congo. Tokoloba bosolo ekosikola biso. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, azali garant à respecter constitution ndenge sengeli, mais na grand boule ba parlementaire na biso oya majorité tisiko na mitunaka baza ko travailler pour na peuple to pour na Joseph Kabila. Ou soit tout ba kapé bosolo to ba tcha bango ba peace, parce que c'est possible ba tcha bango ba peace sokolobi te okufi mbala moko ezalaka nango, parce que monde essaie évoluer ndenge nini okopona baza koteka mboka na yo vrai Congolais cédé te ngana kenda na Mwenga, précisément na Kamituga, na moni ba Rwandais ndenge baza kosala na période ya Joseph Kabila, mais na banda kotelemela bango na ndimi na kufa, parce que na intérêt te, mais na ndimi na kufa na eloko te. Mais to banda kotelemela bango, mais bino ba Congolais ba bengi bino ba majorité parlementaire boza wana pona kolobela Congo, mais bino tala biloko bokomi kolanda oyo elekaka nango botuna bato baya liboso na bino bavi na bango esuka boni babonga to babonga te, ata batya bino ba peace soko bapesa bino ba promesse aliwa, mais botika Congo ekende te. Wana ezali bosolo ekosikola biso, parce que non, on a vrai Congolais bayebi biso bomande kono bominde konayo pono ba peso mbongo te. Il faut bo signer eloko moko boye oyo batu bayebaka te. Soko ezalaki kaka papier na biki na ndenge na yebeli bokozonga lisusu te ba député na 2023 bokozo ba décision bien pona Congo ebonga kope kufa blanchissement d'argent kwea bakoma koloba bosolo na makambo. Avec IGF azawana pona ko contrôler eloko moko na ba instruction à chef de l'État. Donc na kosenga na bato bakanisi Minyembwe kei tozonga mwa muke Minyembwe kei te, Minyembwe tikali ya République démocratique du Congo, et dossier wana place ba votaki yango bakende lisusu ba anile ba loi wana. Donc ngana la kwa na président Félix Antoine Tshisekedi et longo na mama Denise Nyakero biso nyonso lisanga Congo tokolonga. Napesi ba oya ngai mbote, napesi jo oya Mika Fisto Moni oya mwasi ya pembe, Carlos Scandinavie oya mwasi ya pembe, napesi André Marc Niclette oya papa Bobby BTT service li solo ya Congo. Tozala elongo pona kobundela mboka na biso tokokende liboso.